Batu preske ebele bazali kopesa Karine Mokonzi conseil. En tout cas soki oza na likambo bombaka yango, soki libala na yo ezwi problème pamba te Karine Mokonzi yo olobaki olobi yango wana nde eleki bongo. Bato ebele baza koloba bongo, me nakanisa Karine Mokonzi libala na ye date ezalaki na mokolo alobaki soki totali na mokili oyo bato ebele banonsaka libala deja avant mpe bazali. Bato ebele bazokende na eglize baza mpe koanonse ke non oyo bazokende na eglize paster aza kotinda bango awa oye tosambeli mpo na yo oluka libala. Ser deja banda koloba deja na motema na yo mpe na bandeko oyo baloba kobalaka te, loba na 2000 kingandi ozobala. Kanisa paster moto azotinda, mosala nzambe azotinda, me ndeko mwasi nano azwi mobali te. Yango wana bandeko, soki ezali raison mpo na bino oyo bozolobela, problème eza te. Me ngai nazali awa mpo na tosolola kaka baide na bino oyo boza koloba Karine Mokonzi mabe na ye abombaka te. Ngai pe papa Robo bomba mabe. Yango wana ebongi na sakola, ata bolobi na sakola te, nga na kosakola po eloko nalingaka nde yango wana na rando. Oh rando zo mapamboli, rando ekumbama. Mpote bapapa bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mpote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bebe, mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko yebake Karine Mokonzi moma oyo anonsaki libala na ye en tout cas eza mabe te, ezali mabe moko wana te, yango mpe te ekokaki kofrene libala na bango. Nakanisa oyo atie na nga tembe kende na mairie tuna bato nyonso bazobala loba oyo anonsaki yango ndenge nini, bato boni bayebaki akoloba no bato oyo bayebaki okomona bato ebele, surtout moto kotuna ayeba na ye te lokola Karine Mokonzi. Alors soko lingi pe oyeba ya bato bayebana babala eza nango pasi te, luka ba star nyonso ya monde kotala kaka na kati ya Kisasa te, me soko kotala na Kisasa olingo tala na mboka, tala na Congo mobimba. Soko lingo tala na Afrique, tala Afrique mobimba. Soko lingo tala na mokili, tala na mokili mobimba. Bato bayebana, ba vedette, ba star, otali date mukolo abalaki, ozongisi yango sima, otali mukolo anosaki, to mokili yebaki kefwa bala. Okomona différence moko ezali wana te na Karine Mokonzi. Ba mama, ba papa, bana na ba bebe nazoloba bilobela te. Na kanisa boza kolanda nga nazoloba yango bien. Même nalandi bato ebele na keti na ba Cynthia Kapache na oyo ndeko na biso mosusu Grace Temo, ye alobaka komba Karine Mokonzi lisusu te, me mikolo ya komo lobango mingi. Balobi pe kaka ndenge moko Karine Mokonzi abombaka te, yango esali bongo bapesi conseil tour bando bomba makambo na ye. En tout cas nayebi te soki ide oyo bato balingaka Karine Mokonzi ndenge bazoloba pe bongo, na ba oyo bayinaka Karine Mokonzi bazoloba bongo, na ba oyo baza binemi to ba camarade bazoloba bongo, nayebi te soki réellement pa na bango baza sir eza bongo, me pa na nga réellement nazomona eza bongo te, po nga nazolanda réalité et puis nazomema vie nazokalikilango etanke réaliste. Na réalité likambo Karine Mokonzi anonsaki penza très bien ndenge ezalaka.
siko Karine Mokonzi azalaki na ndaku ya kati ya Tigre Noir. Donc tango akomi ndaku moko na Tigre Noir, en tout cas pananga eza susu fantastique, voire même na beteli Karine Mokonzi maboko, bravo. Asalaki malamu anosango. Parce que ndenga komaki na ndaku soko anosaki yango te, nde batu nyonso balingaki bamona akoti libala, balingaki baloba bilobela. Mais Karine Mokonzi soki pa lobaki yango, soki nde Tigre Noir basolaki likambo libala te, wana problème eza te. Karine Mokonzi alingaki ne ko annonce yango te, ata koti libala eza nango mabe te, mabala poto awa pe 85% babala na bango te, ba couple ebele ezali awa. Mais soki sikoyo Karine Mokonzi ayaki na ndako wana na projet ke bazobalana na Tigre Noir, en tout cas ndenge annonçaki yango asalaki vraiment très 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 bien, trop bien même. Karine Mokonzi bravo bisika wana, osalaki penza malamu o annonçeki bozo balana, osalaki malamu po penza mokili yoka pe Tigre Noir ayebake oza na ndako wana pona kobalana, oza na ndako wana pona kaka bamona ko bongo te. Osalaki penza bien pe Tigre Noir ayebake lokola boyokanaki ke bozo balana, bato pe bayoka yango po esuka kaka ya maloba te. Po ndengo lobaki bongo boyokanaki na Tigre Noir, yango wana osalaki bien, oboyi kosukisa yango entre bino de olobi mokili mobimba bayoka. Osalaki vraiment très bien po na ngai. Naza contre bato bazoloba teki osalaki mabe, mais pa nanga osalaki très bien ndenge o annonçaki yango. Et puis date ya mariage soki totali mokolo ezali na mokolo yo nonsaki, en tout cas Karine Mokonzi ezali penza normal o annonça yango. Po soko nonsaki yango annonçaki yango brusquement, en tout cas eza bien te. Na nganda mona ngo pe bien te. Bien sûr bato ebele bazolobake il faut sala lokola Deborah Bwanga ya annonçaki te mbala moko bamoni mariage. Il faut sala lokola Rich Misamo mbala moko bamoni photo ke mariage continue. Mais yo za Rich Misamo te, oza pe Deborah Bwanga te. Yo vandaka pa ya noko te. Alors Deborah Bwanga pe mobala vandaka pa mosusu te, ye pe pa mosusu te. Boza différent. Alors Karine Mokonzi pa nanga osalaki bien penza wa nosango. Pamba te o déplaçaki kuna. O longoli na biloko na ndako yenango wana. Na projet ya libala. Soko bombaki yango. En tout cas, oningo ya ozalaka ata mususu o boti mwana moko mibale simande esukeli yo boyoke libanda na bana mibale o ke musika kuna. Po mobali no tout d'abord ya swana na libala. Abota deja mibale limusi libanda. Aninga osala pe bongo. Pananga osalaki penza malamu. Karine Mokonzi yango nga na ndimaka yo oza penza mayele moko ya osakana te. Atosala no ba doctorat te, pananga na felicitaka yo. Oza penza mayele. Po biso bazoba toyebaka bato mayele. Ata toza bazoba toyebaka bato mayele. Lobako tu entre biso na biso bazoba. Eri moko tosalaka confusion, ozoyeba te ke waza zoba, toza zoba te. Surtout soka sali radio libaya. To abongisi ordinateur ou bien abongisi monter avion. Ozoyeba te kaza zoba. Ozomona. Po biso bazoba pe tosalaka makambo mosusu oyo kaka bana mayele basala. Yango wana nazaka na confusion. Mais mayele nazaka na doute te na bana mayele. Yo poza vraiment mayele. Na yebi bato mayele ndenge basala. Oza penza mayele ya mayele. Kanisa bien Karine Mokonzi, makambo nazoloba, zwango sérieux, nazoloba te pona salo plaisir. Davas nga nazaka mutuno? Non, nazaka mutuno te. Alors, soki nazoloba non. Nazoloba no pa na ndenga solo, o salaki bien, ya bien. Très très bien. Nazo salo plaisir mo wana te. O salaki penza bien. Bien sûr bandeko na biso ndenge bazoloba ke, ko loba boza mabe, c'est bien. Makambo bazoloba bazana bango na tort te, mais yo salaki bien. Bazana bango na tort te baloba, mais oyo salaki eza bien, très très bien. En tout cas na félicito lisusu Karine Mokonzi bravo. Place wana salaki erreur moko te. Ndenge pe oza wana sikoyo oza na faute moko te, erreur moko oza nango te.
ozano penza bien ya bien komitungisa te ata okomisaki atotindeki bato basala maputa ata soko osalaki nini nyonso osalaki yango penza bien en plus na modele na yo na modele ya sika soki kaka libala no esalamaki zala sir Carine Mokonzi bato balinga basala yango ebele d'avance kutu libala esalami te me bato mosusu na okanisa bakosala kaka ndenge osali parce que modele no eza bien même nga fona tinda bandeko na nga bango mpe basala kaka ndenge osalaki soka ninga bala anosango alakisa mpe modele na maputa bakosala bato batongaka deja alakisa po yo lakisa yango mpe na ta mokuse me nga kutu bandeko na nga na kotinda balakisa yango une année avant donc 12 mois penza asala yango ka publicité yo sala yango na ta moko moke nayebi kutu tinda bakokondane yo te tozala serie Carine Mokonzi tosolanga na yo bino bamiso bolongwa na bino Carine Mokonzi ta mosusu okanisa nazokotelo kanisa malamu bando bandako annonce yango ntina mokolo lelo esali combien de mois ata yo moko vraiment est-ce que nazokotelo bikotela nazokotelo bikotela te Carine Mokonzi oannonce yango penza na retard kutunga na koloba mais totiaka eza retard te po bolingani mpe kala mingi te boyebani eza mpe retard te molakisi nayebi eloko nakoloba te bafélicitation kutu eza moke mayele oyo oza nango Carine Mokonzi non te yango wana oza icône oza vraiment icône Carine Mokonzi la baronne mama YouTube autorité morale icône penza ba icône nzambe en tout cas merci ndenge osala Carine Mokonzi na mokili oyo nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.